bandeko nyonso oza occasion kolanda émission ya Mama Bijou na mokula lelo ngande kola bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'or. Mama Bijou d'or nalobaki na bino chaque dimanche bozala wana liboso ba télé na bino liboso ba téléphone na bino pona kozela émission na ngai ya ba amser. Lelo nazalaki na ba amser ebele mais Mama Bijou d'or na poni kaka 4 oba onikada mukulu ya lelo nazana 3 garçons nazana mwana mwasi moko nazali na papa na biso Jordi, nazali na Rigel, nazali na Jordani, et puis nazali na mwana mwasi et kombo na ezali na Bénis. Donc nazali na Jordi, Rigel, Jordani, et puis la fille elle s'appelle Bénis. Quand na lobaki, bozala toujours wana, bozala jamais dessus. Mama Bijou d'or abeta masolo, Mama Bijou d'or alambaka. Mama Bijou d'or asala ba publicité, Mama Bijou d'or atara ba information zo le kalamboka, Mama Bijou d'or abakise libino mubange na émission ya ba amser. Donc na mutu nyonso tout o tala doka ba vidéo Mama Bijou bongo s'abonner, Mama Bijou d'or azala besoin o s'abonner, nazala besoin ba commentaire na bino, nazala na besoin ba j'aime na bino, nazala vraiment la besoin pour partager ba vidéo nanga parce que ta mususu yo za nous allons déjà marié au partager ango et ko la célibataire moko abengi ba amser o bazo lekana émission ya Mama Bijou parce que Mama Bijou donga nazaka na posa ba amser o ba oleka bo benga bango ba o bazo leka ezana ba o ba koleka ba o ba ozope libala bazala parce que musala ngezali ke nasunga bandeko donga o bazo luka basi na ba o bazo luka mibali na mutu nyonso to za na kati ya ndaku soko zali la même cas ozoyoka soni ya opesa Mama Bijou vidéo na yo zalaka wana pona kobenga bandeko na biso bazoleka awa eza vraiment makambo ya jeté ezali sérieux bazoluka basi bazako luka mibali na mutu nyonso tu ozoyoka pe soni longola soni parce que likabu ya sika ezalaka te makambo nyonso tu ese salama nango et puis ce n'est pas mutu liboso abandi ma émission eza Mama Bijou te émission ezalaka pa ba bindele émission ezalaka nango donc to mesala nango bopesa Mama Bijou chance bopesa ye ba vidéo na bino Mama Bijou atia bino na émission na ye et puis total ndenge ni bapel et kokota parce que ba o basi bapesa kinga baza kozwa bapel en tout cas na oloba mingi te na lingi na tela bino na nu ndeko na moko ya mobali boyoka ye après na zongeli bino na bandi sko na ba amser libala bosembo epai ya Mama Bijou d'or ba vrai job ba vrai ba mama balobi ke non soko za koluka molonga ni benga Mama Bijou d'or koto okuta ba vrai ba jo donc mito esalaka quoi l'esprit bien à suivre. Ok wana ezalaki kaka ndeko na biso ya mobali na kombo ya Maku Mavinga na Francfort donc 007 alobi bopesa Mama Bijou chance bopesa ba vidéo na bino mutu nyonso tozoluka libala zala na Bidor TV okozwa libala donc ba amser baza ya kosepela siko na lingi natela bino vidéo ya amser ya biso ya liboso na kombo ya Glody ndeko na ngai ya mobali na kombo ya Glody avant dina bandal totala no vidéo na et puis tozonga. Salut à tout le monde, moi c'est Meka Glody. Je suis d'origine congolaise. Je suis né à la commune de Limete le 25 mai 1987. J'ai résidé ici à Kinshasa, à la commune de Bandalungwa. Je suis célibataire, je vis ici chez moi avec mon frère et ma petite soeur. Je suis ingénieur en informatique. J'ai travaillé à l'électorat militaire congolais. J'ai travaillé aussi à Vodacom, mais maintenant je suis à la maison à cause du confinement avec ces histoires. Je suis là. J'ai posté ma vidéo telle que Mama Bijou m'avait informé. J'ai laissé ma vidéo ici au cas où. Vous pouvez aussi me contacter avec mon numéro de téléphone. Mon numéro c'est le 089, c'est plus 243 89 45 76 562. Et notre numéro c'est le plus 243 90
43 53 451. Au cas où je vais laisser dans les barres de tâches ici, je vais laisser mon numéro. Donc bye bye, bisous à tous. Donc je disais, s'il y a un hamster qui cherche aussi une compagnon comme moi je suis là, je suis libre. J'attends que vous appelle. Vous pouvez me contacter avec le numéro que j'ai posté là-bas en haut. Donc je suis là, j'attends seulement vos appels. N'hésitez pas à m'appeler, je suis là à tout moment. Vous pouvez m'appeler sur WhatsApp. Donc je suis là. Ok, bomoni ndeko na biso ya mobali na kombo ya Glody. Ndeko na ngai ya mobali na kombo ya Glody avandi na bandal ndenge na yebisi na ye na uti ko yebisa bino tout de suite. Ndeko na ngai ya mobali na kombo ya Glody avanda na bandeko na ye mibale na ndaku, aza célibataire. Ndaku wana ndaku na ye eza vide, ezozela hamster na ye partout esika ozali. Hamster na waza na Congo aza kozela yo numéro ya hamster oyo na kombo ya Glody yango na pesa ezali 00243 dans code na biso Congo 89 45 76 562 numéro ya papa na biso Glody. En tout cas bobenga Glody aza wana azozela bapel na bino, aza garçon moko asalaka na ye akendeke na ye musala, aza na ndeko na ye ya mwasi na ndeko na ye ya mobali baza na charge na ye, aza na ndaku na ye, ndaku ezali vide, ezali na mwasi te. Donc mon hamster ya Glody nyonso to kolinga kobenga Glody okwanda kokuta ye na ndaku a part musala. Soko lingi bo banda ko filmer ndaku mobimba boko filmer ndaku ezali vide. Bo benga ndeko na biso ya mobali azoluka mupanzi na ye. Alobi ta msusu à travers Mama Bijou akozwa hamster na ye. Sikoyo tokomi na ndeko na biso ya mobali na kombo ya Rigel. Natiela bino vidéo à Rigel. Après Mama Bijou azongela bino. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Moi c'est Rigel. Rigel Belengue, je vis ici à Kinshasa. Je suis ingénieur en informatique. Je travaille quelque part en tant qu'informaticien. Je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien. J'ai passé des moments vraiment très difficiles dans une relation. Vraiment très difficile. C'est difficile à raconter ça ici. Mais je suis fatigué de rester comme ça. Je suis fatigué, vraiment fatigué. D'être amoureux, c'est un crime, on dirait. Être amoureux, c'est un crime. Je ne pensais pas. Mais ce que je sais, d'être amoureux, c'est une chose de bien. Parce que je le suis, moi. Je connais l'amour plus que tout. J'aime aussi l'amour plus que tout. Mais je n'arrive pas à trouver quelqu'un de bien. C'est pourquoi je fais l'appel à vous. Mon âme sœur, là où vous êtes, cherchez à me raconter, à m'appeler. On aura vraiment le temps de discuter, de connaître ma personnalité et de connaître qui je suis. Alors, je ne vais pas vraiment beaucoup parler parce que je n'ai pas vraiment d'humeur à parler sur ça. Je vais juste déposer mon numéro. J'ai deux numéros, mais je vais poser seulement un. Plus 243, 89, 23, 46 et puis 911. Le reste là, je garde ça pour la personne qui va s'intéresser à moi. Vraiment, je ne voulais pas faire ça, mais si je le fais, c'est parce que c'est vraiment longue histoire, très longue histoire. Merci beaucoup et puis bye. Ok, bomoni vidéo ya ndeko na biso ya mobali na kombo ya Rigel. Rigel azali ingénieur, aza mutu atangi mingi, aza na ye célibataire, alobi azoluka mwasi ya vie na ye
azozela yo maboko mibale bobenga papa la biso Rigel na numéro na 00243 89 23 46 911. Maman Bijou bandeli lisusu code à Congo 00243 89 23 46 911. Numéro à papa la biso yango alobi Maman Bijou kotika bongo te bata la vidéo nanga bata la photo nanga bamona ndenge nini naza kitoko ndenge nini naza posé nazo luka mwasi ya vie nanga abima à travers Bidor TV. Mobile papa la biso yeyo aza na besoin ya mwasi aza ingénieur amser ya papa la biso Rigel ozala jamais dessus parce que mobile aza wana bobenga ebele papa la biso aza wana azozela bapel na bino. Siko tokomi na papa la biso Jordanie. Mama Bijou na lingina tela bino papa la biso Jordanie bona koya koyebisa bino Jordanie soki aza nani. Matata. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Na pesi bino mbote na kombo Yesu Masia. Kombo na Jordanie Maramona Ilia. Liboka Schengen. Donc, la bouche qui parle trop, c'est la bouche qui pêche. Donc, on va m'inviter pour la somme, pour la somme qui s'abîme. Donc, dans la recherche, moi aussi, dans le dame. Moi aussi, mon enfant, pour la vie dans la mobimba. Beaucoup de choses ali, na continent nous ali, na province nous ali, contacter ngai, na komesi kozali, na kosayuté, la vérité, na komesi kozali. Et na zolo ba soulever pour moi, na linga, na confortable était pour la bateau mais véritable. Vous incroyez qui vraiment qui m'ont croire non mais vous allez vraiment réel. Donc sur le ngozonga y contacter na 922 342 990. Donc na WhatsApp aux Junga direct. Bonsoir à tout le monde, bonsoir la famille. Isa Jordanie Maramona Ilia, Iboka Schengen Zamba Visa. Na pesi na mbote na kombo Yesu Masia. Donc on s'est présenté bon on a résident en Angola na Rwanda et dans une carte de recherche au Kadam. Dans un Kadam moko bo moi si on vanda na ependa. Ti suka molongo na ngai. Donc na mboka nyoso uzali. Kozana kubanga te oza na Afrique, oza na Europe, oza na Amérique, oza na Océanie, oza na Asie, oza na Kimia, na kosa paraître ici ko ozali. Donc dans soulever point moza forke non linga on amour moko et la confortable était on ta salle na on amour véritable. Donc on nzambi mo asali amour nzamba za on a biso mo na vers eux. Donc ça c'est possible au contacter ngai na PC 244 922 na 342 na 9. Oui, bomoni papa Jordanie y a vendu pour le moment zana Angola. Numéro ya papa la biso Jordanie zali 00244 92 23 42 990. Papa la biso Jordanie lobi amser na ye ozala na 35 ans suka na 50 ans. 35 à 50 ans. Azozela yo atoza na wana bana misatu ya zana ye wana atoza na bana ya kolinga bana na yo azana mwana moko et puis botuna nga nini papa la biso azana nationalité belge aza belge aza européen aza mutu mwindu aza congolais mais azali belge na nationalité alobi lisusu Mama Bijou yebisa mwasi nanga yebisa amser nanga esika nyonso tu oye akozala o azala na Allemagne nakomona ye o azala na Belgique nakoya o azala soki na mboka nini naza na nationalité visa kutu koloba te parce que naza na nationalité mboka nyonso tu o amser nanga kozala abanga na ete amitungisa te kaka ndenge Mama Bijou do alobaka bolingo ezala ngo na frontière te ezala na frontière te parce que ba belge ba koma ba français bazali ba allemand bazali donc banga ka lisusu frontière te donc ndenge ezali wana papa na biso na kombo ya Jordanie alobi amser na ye azali na kubanga te pona azana na nationalité ata ozana yo mukolo ozana oti na ba 50 ans ekosimba lango kaka
atoza na ona bana ye azali wana ye azana ye na mwana na ye moko mwana na ye azali na Irlande yoka avantage donc bolobaka mama bijou otiaka bato Congo mama bijou mutu mso okoza azana ye na Congo azana ye na Angola mais azali na possibilité ya komona amser na ye na mboka nyonso tu okozala donc tobanga mboka te siko tokomi na nani mama na ngai ye tokomi na Bénice tokomi na Bénice la beauté bomona mama Bénice après mama bijou do akozonga ko expliquer bino qui est Bénice. Bonjour, mon nom c'est Bénice Beyam Mwelu depuis Congo Kinshasa. Je suis là pour mon âme sœur. Âme sœur Nangai Iskanya Sozuta Langai. Je suis là. Numéro Nangai, j'ai deux numéros, l'autre de WhatsApp et puis l'autre appel. Le WhatsApp c'est le 082 052 0972 et puis Orange pour mes appels 085 16 32 209. Mon âme sœur, je suis là, je vous aime tellement beaucoup et puis bisous, bye, merci beaucoup. Amser ya ndeko na ngai ya mwasi na kombo ya Bénice oza ya kosepela mwana mwasi kitoko aza diplômé aza mutu ya bandundu Bénice abotami na libumu ya bana 9 Bénice azali 6e numéro ya Bénice ezali 00243 82 05 20 972 en tout cas ba tonton bobenga Bénice azawana oluka mwasi ya vi na yo ozwaka ete à travers chaîne Obidor TV omoni Bénice benga Bénice bosolola na ba amse o balekaki liboso na ba oyo babandaki na ndenge za ko continuer yo zalaka ka wana na Bidor TV otala o motema na yo ekotuta et puis obengi mama bijou do alobalika mo soto bandana na kosolola zwata ya kosolola na ba amser o bazoleka na Bidor TV yo mutozo luka amser soko luka mwasi Bénice ye wana bengaye bosolola après okoyeba ye malamu mwana mwasi moko kitoko mwana mwasi moko gentil mwana mwasi moko ayebi nzambe ndeka na lobaka na mutu nyonso tu ozo luka amser na yo oyebe siko koso amser na yo te luka mama bijou d'or pesa ye video na yo mekana no mama bijou d'or et puis okomona bapel nini obanda kozwa parce que ba obasi ba oba pesinga ba video baza déjà ya kosepela pona baza kozwa bapel mama bijou alobaka likamyo soto ebanda na kikamarade soko moni esimbi te obloqué na yo ye ubi olobi na ye en tout cas ngana yo esimbi nango te o ngana banda ko luka ye yo te non ba okanga yo na makasi te et puis okobala ye mbala moko te okoyeba ye nanu oyebi ye nanu soki bokende tina libala eloko mama bijou do azoluka yango wana pona un jour nazwa pe témoignage na kati ya chaîne nanga grâce à Bidor TV na balaki bozala wana bosabone massivement na Bidor TV bofina ngonga wana ya cloche pona bomonaka ba émission mama bijou soki mama bijou do raté chaque dimanche komanke te émission ba amser eza wana pona bino nazana besoin ya ba bobenganga bopesanga ba demande ebele pona ba amser na ebike il fallait le loba le kata 10 lisusu mais na bombi ndambu pona mama bijou do aza fatigué les restes bokota la bango dimanche oezoya bo s'abonner massivement bo emaka ba vidéo nanga bo tsara ba commentaire na bino mama bijou do nazala besoin ya partage bo partage yango parce que bato bazoluka ba amser bazwa ba amser na Bidor TV na lela bino makasi ba abonné na ngai nazopesa mbote na bandeko na nga tout famille mo sesika bozali na pesi mbote na ba ma copine na moni mama bijou na Belgique na moni bijou la blanche na Congo na moni mama Magui na Belgique na moni mama Meje na Quadrate na moni mama Viviane kwa pire sœur ya leki na Freshen na moni mama leki mado spaghetti na moni ya Libesa na moni ya Derrick na moni batu nyonso to bayebi mama bijou na ba oyo boyebi ngate mama bijou do alinga bino mingi nazala ko nzimake boko benga ba amser nanga
pona mama bijou alobi libala eza nango na frontière te bomoni ba belge babimi na Bidor TV en tout cas bobenga en tout cas bo sepelisa mama bijou benga mama bijou akoko tia batu ya mabe na chaîne na été avala tia mutu na sololara nae bobenga baza bandeko na biso bokende te bozala wana nazotela bino nouveauté ya star na biso na kombo ya nani na kombo ya Kesha bozala wana Kesha yeye. Bye, à la prochaine. Hello la famille, c'est votre meilleur artiste Kesha Big Wolf. Suivez-moi chaque dimanche na Bidor TV chez Mama Bijou d'Or la patronne. Donc ma vraie chérie, ma vraie Joe à Bidor TV, artiste na binoye Kesha Big Wolf. Restez branchés, bah projet Zoya. Oui mon mère de mère à l'Obara. Moi Moukiabe Tarambunda Nikolo pe Babinara. Donc Hello à Moukene Tobola Alice. Dakar la Pembis. Wesh. Restez branchés, bah projet Zoya bientôt là ma cam vous. La vie que chaîne a vu ses ans, ma vraie chérie, ma vraie Joe. Exemple pas mon mère de mère Bijou d'Or la patronne. Dans le Bélisati. Restez branchés. Nayeba kite oyo non sala ekomemela ngai musala botolinga ki utakala bolingo nange komi mutakala esengi na latisango bilamba tikanga na mela na langwa bolingo komi singa bilangwa ngamuko na lingi na sangwa pona lingi yo makasi na lingi yo polinga nga makasi boto sala bolingo ya makasi oyo ezanga souffrance na pasi ya na lingi